Noël! Kimbangwe mwana bako biso toyebiyo yeyo moko tabule biso bana toyebiyo yeyo moko tabule biso bana toyebiyo ale noele oh biso toyebiyo yo salinzambe oh biso
Jésus-Christ, il est mort. Merci, maman. Yani là. Je te gagne bien.
alobi lelo eza le 25 même kolokolo yesu abotami kolo yesu na boyai na ye ya mbala mine papa dialunga na kianga no Salomon Paul Noël maman toza les sengo Noël et naissance ya papa dialunga la kianga ni Salomon toza les sengo makasi Noël na mokili bobimba joyeux Noël toza na Paris hein, on est à Paris toza tambola plein Paris ouais. Journaliste, oh maman Ndonga la Fifi, joyeux Noël, bonne année, joyeux Noël, oh.
Fifi. Yo ti ya de po ani. Le longa ya na bien événement. Lelo, mbota mo yankolo Yesu. Papa da lunga na kyanga ni Salomon. Na anniversaire de Christian Gabedi, le 25 décembre papa. Na ne se mo makasi le double événement pour ngai. Donc na dia moyen te ma Fifi. Moyen te ya. Et yo kani mama. Aïe 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 aïe.
mama malembe kaka. Noël, biso wana tozokende totoki moyete okolo oyo papa Dialunga na botamaki Noël ya koloba mingi eza te biso motolanda na bilili eza ya koyinda aritombe. Merci. Depuis il est parti, je crois pas. Et ils nous ont envoyé le consolateur. Et le consolateur, on lui posait la question. Pourquoi pas si motivement? Il était être envoyé. Mais je sais que vous avez annoncé.
lelo ne lelo pari eza ya koningana basepelaka kaka kolo yesu na biso abotami tokufi te na korona tosepela te mpo nani merci ya fitilu yeye mosala malamu nzambe epesa biso kaka makasi mbongo mpe ebele tosala mosala na yoka ndenge yo olingi na nko. Je suis chercheur indépendant. Merci beaucoup de m'avoir accordé l'interview. Aujourd'hui, c'est le 25 mai. Le 25 mai pour les Kémanistes, c'est le jour de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né le 25 mai. Et il est retourné également le 25 mai à la personne de Papa Djalouma la Kangani Salomon. Voilà la raison pour laquelle nous sommes dans la rue, pour apporter cette bonne nouvelle au monde entier que Jésus-Christ est né le 25 mai. Il est revenu également à la personne de Papa Djalouma à la date du 25 mai. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la rue, pour annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde entier. Merci beaucoup.
tosepeli lelo eza mokolo ya papa Dialungana esignifie accomplissement oyo alakaki na bayuda nakobotama na libota mosusu oyo nakofanda na bango libela na libela Noele Jérusalem. Noël est à Paris, Noël est en Kamba, Noël partout. Se trouve le site leader de Simon Kimbangu. Oh là là, c'est chaud. Pierre. Noël, Noël. Noël, ma chérie. On l'a vu. Noël, ça va. Allez, lelo eza mokolo esengo mama Rita vraiment nga mama Rita mayemba ya paroisse ya Lyon ya chorale ya GTK toye lelo na Paris mpona kokumisa mokolo ya monene kombotama ya nkolo Yesu papa Dialungana Kiangani Salomon Paul donc nga natiki mboka na ngai ya Lyon nayokaki sima marche eza awa mpona likambo etali nkolo Yesu toye kosepela kodefile tosepelisa nkolo Yesu donc yango kaza nanga oloba nake ko continuer défiler.
Merci Nawele. Caméra sur Bino quoi, qui veut dire quoi,
Na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. To bandaki molulu na biso na kombo na yo. To tamboli na kombo na yo. Sikawa to silisi pe na kombo na yo. To lingi kozonga na bisika na biso. Merci na oyo nyonso yo sali po na biso. Lobi ezali mokolo monene. Banda kwa Nzambe kofungwama po ete tokoka kokende kozongisa botondi. Yo zala na biso na bozongi. Kimia na yo tosengi ekwa kozana moko na moko. Bapasi nyonso ya nzoto Nzambe na biso kende nango. Tozonga na kimia na banda kulibea na libela. Oyo monguna bongisi ezala échec. Oyo lingi yango nde ekwa kosalema ndenge ezali bomesano na kombo tata mwana pe tata molio mosanto. Amen. Main fixe, cheval de fond. En face en arrière. Marche. Marche. Noël!